Salut Nababone Nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenus dans notre émission. Les lots que vous Sabino déjà n'a pas Sabino notice à Kitoko. Si la Bissalo en retour sur scène, elle va bien. Elle a dit merci à tout le monde. Nababakou Nyonso Bisika Nyonso Bozali. Après Sabino merci. Nandenge Bosutena qui est na de près et de loin. Et le lot que vous kolobela sujet oh ils ont kamusaba. Tous ont la keto to comme aboy. Donc on a si la zaki malade. Moi to ya na biso koloba. Ezala qui te banda qui cause la sila l'impératrice maman Rose moi na 12 ans to banda qui cause les a se rétabli a zonga bien après to ya kolobela makambo oui bien des fois et ça la capacité mon bino to mona bino ba injustice au bosala contre sila moi na batu maman Thérèse aleki alobi ke sila ne maman na bango boyoka musique a boto boyoka te au moins nde tozalaka boyo nga na yaka awa na ye ko analyser mais na zana opinion na nga mutu na mutu azalaka na opinion na ye eza lokwa neti coquette actrice na biso aloba ke si laza idole na nga eza opinion na ye eza lokwa Jérémy pe alobi ke si laza idole na nga eza opinion na ye bino bokolinga te boya pa mutu bo imposer mutu asala o bino bolingi mutu fo asala oyo ye alingi chacun de nous a son opinion. Soki maman Thérèse alobi ke si la bisalu nde maman na bango nazo mona eloko déranger binote eloko Thérèse alobi ya mabe ezate famille bota bosiliki la ki maman Thérèse parce que maman Thérèse aleka na 15 minutes aloba ki akenda na ba tournage mususu mais tournage a si la sepela nango parce que si la ke akabango bien parce que si la za keyante yango na bosiliki bokoma aloba ke maman Thérèse atongi belle vie maman Thérèse asali boye mais pourtant ki asala ki na yango te. Et ça juste que à reconnaître que accueil SB na accueil ya ba tournage mususu c'est différent parce que lui-même SB elle est là pour na ko yamba batu ko eloko mabe nini o maman Thérèse alobaki atongela ki mutu wapi aloba mabe wapi mais pona nini bino kaka bolinko mona mutu akumisa sila te. C'est ça votre problème. Bolinko mona muta kumisa silate. So bomonika muta lobi non l'impératrice mutema na bino esiliki. Bomoni muta bengi sila mam mutema na bino esiliki. Maman Thérèse alobi na yeke sila bisalunde mama na bango. Akosi. Sila bisalunde mama na bango. Mutu na muta za opinion na ye. Neti bokose la biso makamu ke sila benga biso na bon marché. Bokose la biso makamu sila benga biso na bon marché pesa biso ba mbongo poto finga batu. Mais quand même franchement, boa lukuta vous avez ma belle, vous avez ma belle, c'est pas ça. Vous n'avez pas la savoir-vivre, hein? C'est comme ça, vous. Ah, mes chers internautes, hein? C'est comme ça? Vous n'êtes pas gentil. Comment est-ce que bino boloba ke si la benga biso na bon marché mais biso to kuta na si la te ndeti nga si la pesa nenga mbongo te pona salela na nga e ba interview si la pesa nga mbongo te pona salele ba analyse si la pesa nga eloko te mais c'est parce que je suis fan. Na sepelana musala sila siko lelo cheko akufi boko yela biso nini evre ni na cheko bino boko yela biso et pourtant que tango cheko azalaki na bomo mutologie azalaki te mutabwa kele ba fleur azalaki te bomo biso ba baku ki sila za na bomo il faut sila za na bomo il faut to sepela to bwa que la maman impératrice na biso ba fleur parce que azana na bomo donc to bandaki koloba te parce que tozo ka souci sila azalaki bien te sila wuti na maladie ya makasi hein. Tango kaka ba makambo ebimi yango na biso tolingi su mutabeng sasila na ba interview te to boy na ba émission tolingi su sila lekate po eloko nyonso sila koloba après l'émission guerre ko ya ba analyse ko ya bo vendre la mwana batu poani pona nini sila finga bino tanga lobi ke mutu nyonso za hypocrite c'est la vérité siko lelo tozo mona te guerre ya Marie-Jeanne Bololene contre Mama Top pona nini makambo depuis kala va cheko akufa lobaka ngote mais ayeko bimisango siko bolingo ezate na ba comédien mutu na mutu azana droit ya ko défendre oyo aza ya ye bozo comprendre biso toko ya ko défendre SB bana lelo ti lobi toko défendre kaka sila parce que mutu na mutu azana opinion na ye toko défendre ye mutu yoko kota na kati ya voix maman Thérèse pour imposer alinga kaka n'importe qui non ya alinga ka sila alobi sila bisalu nde mama na bango eza nzembo ya rebo bokine na ba tubidi na ba internet bo beta na ba Google bobeta rebo nzembo si maman na bango boko mona ngo c'est une chanson mais pourquoi vous voulez créer des problèmes là où il y a pas de problème botika no mona bato pema biso to bandaki ko ya koloba te parce que si la zaki malade moi na maman aussi la za malade ana se moi biso to ya kolobeza te po wana eza bolingo te mais lokola si la zongi sur scène de retour Dasa Temo TV de retour avec des analyses. Ouais, l'obel ici là na 12h juste là na 12h 1 minute je suis là pour te répondre.
Nous sommes là pour vous répondre. Les ignorants, vous ne comprenez pas des choses. Vous voulez faire des analyses bêtement, les analyses utilement. Pourquoi? Hein? Pour ça, la bonne côté. Opinion maman Thérèse, c'est que si la bisale ne maman la bango, plus c'est vrai. Mutuna mutaza na ndenga azo meme la chaîne na ye. Biso ne toza boto reconnaître ke na moment oyo na ba chaîne nyonso ya YouTube mutakangi YouTube mobimba eza si la bisale. Toza la ka juste. Après si la eza belle vie. Toza juste. Mutakangi YouTube mobimba eza si la bisale. Après si la c'est belle vie. Ba chaîne mususu bazo travailler na bango pe mais ba chaîne na makasi eza chaîne ya si la na ya belle vie. Tozo reconnaître tolingi guerre te tolingi trouble te mutuna mutami tia na place na ye parce que tolingi lisu polémique te to yaka a poto lobela musala ya batrice na biso non ba comédien na biso basala ki boy bazo musaki boy to yaka to lobela ke ba comédien na biso basala ki boy bazo musaki boy to lobela bolamo non que to yaka ka poto encourager na ba bêtise to lobela ba bêtise non 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 là ça va pas. Donc, bato nyonso bolingaka sila déjà aza bien, azozonga sur scène, boza la brancher sur SB, kalate film asikezo kota, bokombona SB na bino azali en bonne santé pe, ayebisa kinga sa yebisa baba kouk nyonso, bisika nyonso bango bazali, un grand merci na ba oba soutenir qui na prière, na nyonso na mbongo na ba moyen nyonso bo apesi bino merci. Abakouk nyonso bisika ozali partager émission, partager, s'abonner pe en plus liker. Boyaka na ba chaîne na biso po eza 100% sila. Tokolobela malamu asila. Yango na loba toujours dans la vie comment on a kama be abatute. Comment on a pe babolamu abatu. Comment ça fait-il yo za mutu moko comment on a no kama be abatu. Na landi coquette na émission moko lobi ke soki batu ba loba mabe asila. Ye mabe asila etali ete me bolamu asila nde etali. Oui, azana raison. Bino pe beaucoup kota te bo obligé maman Thérèse ke fallait loba nde Belleville nde maman na bango. Non, na muye Belleville ami benga la patronne na lobaka. Mais si la personne la patronne na nde na ye. Si la za mutu moko asungaka pesa kame mutu ayeba te. Soka pesa alobi kanga munoko. Mais ba misusu baza bongo te soka sali boy inauguration sali boy batu fo ba yeba sali boy ba caméra fo ya non. Si la za bongo te, bilo boloba ke si la benga biso na ba bon marché pesa biso ba bongo mais c'est faux. Mais to mona ka bato ba finga ka si la baza toujours na bella. Bato ba finga ka si la baza toujours na belle vie. Mais ba oya na ba kiti ba bandi ofinga sila. Mais biso déjà bomona biso na sila to na bon marché to bomona biso na sila. SB azate na posa ya ba polémique yo SB asala ki yo SB azomusaki. Aza na posa ya soutien ya ba bakuki nyonso bo yaka bo partageaka. Bo yaka bo partager be mission, bo yaka bo like ka bo sabonaka to kola communauté na biso ekola. Yango ana posa ya sila. Film ya sikeza wana bo landa bo partager film, bo sala nyonso po film na biso etalama partout dans le monde. Loko la biso babaku kitoza partout dans le monde. C'est ça la volonté de Sila. Sila za mutute ke aza na posa ya polémique yo asala bo azongisa boy. Bon moni va retomber après l'émission. Après l'émission Sila a se retrouver à l'hôpital. Après des émissions à se retrouver dans l'hôpital parce que elle était traumatisée avec vos bêtises. So mona batakufaki. Bon ngaki bo beta maboko bo sepela. Mais ça va permettre de, alors Totika, si la azala tranquille, a raisonné bien, ba série o akokotisa, biloko akopesa biso, Totika e azala tranquille. Merci na balandignon soya dasa Témoin TV, ba o bazala ki na biso de début jusqu'à la fin, tozo chite na émission na biso, bo partager, bo s'abonner, bo liker, tolinga rabino makasi, bo tika la na kimia yankolo.